Mbote na bainyaso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na mino biskanyas bozali, j'espère que mino nyonso boza bien na bandako elongo na mabota. Biso ça va bien na ngolo na nzambe azobatela. Merci nande bozaka temps na mino ya kotala bilema na biso, tikete nzambe na lola amu na mino pe apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs. Bandeko lo to na recette na biso ya malwa. Tolanda ndengeni toko réaliser yango. Voilà la famille to dans la mal on a biso awa déjà to sokoli yango très bien. Ils a propre to limito assaisonner yango to ko là où ils ali ai na biso. To cha justement muke pour poisson ça vraiment embellité. Et tout dans tangawis na biso. So lingo ça la ya fraîche, ou occuper toujours ça la ya fraîche. Donc tu chete tangawis, tu chaki ai to yo chete tangawis na biso. Tu na mungwa na biso. Et awa tu na blessing flavor. Donc assaisonnement na biso ya blessing flavor. Yangonde toko assaisonner nango poisson na biso. Voilà. Donc ebimaki production ezaki juste mokie ba tout déjà bazui et sili. Donc on peut ça mino dati te to de la kaka bokomona na rotela mino dati oyo ekozala disponible pour tout le monde. Donc c'est ça to che mwanda awa. Non, production c'est qui pour la bâtiment c'est qui juste pour la bâtiment et ici là qui vraiment rapide. Donc non peut ça non datité ce qui est commis vraiment disponible ndé na quoi annoncer bino sorti nango officiel. Merci. Donc assaisonner bongo to kotika yango epima. Et puis juste 1 heure de temps et to zongi sikoyo to lingi to likana étape mosusu to meki mungwa na biso mungwa ekoki to chi mwa huile mukie na chango awa na ke chango na four po etanga mwa mai mukie ebimisa mwa mai nango mais ko sala sauce en barbecue ou bien barbecue électrique au ça là to na litungu na biso na mwandembi na biso to kalinga ngo to tie mwa huile pour na to ke kalinga ngo on so ngo ça na barbecue ou bien barbecue électrique pour na okitisa mwa mai okoki donc to moni poisson na biso ebeli pas vraiment mais ikiti mai yango nde to za ngo besoin. Voilà. Awa tout un papier aluminium na biso, tout un papier cuisson na biso. Et tout un makasa na biso. Tout ça. Donc de façon on peut zapper bien pour la la forme ya liboki pour na batu susu ba ko vraiment ko lia poisson te ba yo kanditi ba poisson ba zei ko sa bo tangisa ngo mwa mai mukie et bi mwa mai nango après ko sa ngonde ti liboki. Donc soko mekate meka oza décider kitoko makasi. Voilà. Tu tiens ma casse na biso donc tu tiens papier cuisson et tu tiens papier aluminium tu tiens papier cuisson tu tiens ma casse na biso ndé na loba toujours soza ma casse te ou ça la kaka papier aluminium na papier cuisson ce qui oza osa la kwanga oyo bateka déjà ma kasa bombaka makasa wana pona e permettre ka osa la kango liboki na yo. Voilà a todo chambis na biso na kati ya makasa na biso makasa oyo esa la déjà kwanga fo bombi na congélateur so ngo sala la fo fandisa na mai ofandisa na mai pona elemba isa izonde kisika awa matungulu na biso to kalinga ki donc ezaka litungulu na ndembe nde na lakisa bino et to yaki obakisa mwa blessing flavor mukie pona ebakisa mwa mungwa na matungulu na biso po ezaka te ke non eza na mungwa te mais okope ko bakisa no mungwa normal. Voilà tuche tucha matungulu na biso yummy. Wana tucha matungulu na biso to kalinga ki na ndembe na biso. Et toujours tia pili donc oyo ezali boké nanga
yango wana nazotia yango pilipili ndenge nalingi mpona enjoy yango. Donc eza mpona bana te, eza mpona moto te, eza liboke na nga nalingaki na enjoy yango natia yango pilipili. Comme toyebi ke biloko bana baliaka natiaka pilipili te mpona bango mpe ba enjoy. Toza na sauce na biso oyo donc nga nasomba yango na Lidl mpona bato bakolinga, nasomba yango na Lidl. Et soki oza possibilité ya kozwa soso te na place ya oyo okotia mwa citron po oyo ndenge eza bena otia citron te po oyo ezala na mwa ngai nango. Donc mais so oza na possibilité ya kozwa ngo te ozwi mwa jus de citron nango mokie ofini otie. Voilà, totie boye sikoyo et eloko tokosala tozokanga sikoyo liboke na biso. Donc nga banda toujours nakokanga oyo ezali makasa na nga, mais so naza par exemple wana makasa te obangi nano nakokanga oyo ezali papier cuisson na yo apoyo kokanga aluminium no. Ndeti nga aza na makasa na bandaka nano eboye tozoketia yango na four na otia yango na 180 degrés. Donc na otia yango na 180 degrés pendant 45 minutes à 50 minutes. Voilà. Liboke na biso ebeli tofungola yango elongo na bino. Pimbo moko ebeti ntango kaka kofungola be pimbo ebeti ombala moko na zolo. Wow, tala ngo eza mama na ngai baliaka kaka na kwanga pembeni. So lia kwanga te okolia yango na makemba kotokisa na kokalinga fufu kaka yo. Donc ndenge ezofunga mabe bandeko so bozali pepe longo mona pimbo vapeur wana ebeti yo bomeka bozala décidé. Voilà, bon appétit. Bon appétit. So bosepeli na vidéo kozanga te ko aimer, ko partager et ko commenter, ko s'abonner pe na chaîne et ko sala biso kaka bien. Na biso bino suka na tokos. Suka na tokos, suka na pétissant. Balia kaka. Voilà, toli ensemble na bino kwanga nzambe tala niva kwanga pete. Bon appétit na bino nyonso ntango bosala pe ya bino na bandako. Moto moko eza na ozika. Bon appétit. Partagez vidéo, commentez, aimez et kozala bien. Voilà. Donc c'est ça. Enjoy. Moto moko ezobima nazozika maboko me balia kaka. Bon appétit. Non, eza malwa. Personne n'a fait un mal. Nous les ensemble. On a plus bon appétit déjà. Tombé beau ça là, bien plus ndako bolia. Bon enjoy kaka. Simple, ezaki simple, toi assaisonnant vraiment simple. Simple comme bonjour. Mais tango zolia ngo tokos elengezanga lipas. Voilà. Bajiaka kaka. Bajiaka kaka, on ne sait jamais bajiaka kaka. Na piment ne kyo. Mais pipi ana bolanda te et soit penza te o makasi ndeni non. Ngamo pe na chacun bon parce que et soit dans le te soki ndeni. Les goûts d'embisi. Merci Nabino Nyonso pour l'occasion de la vidéo. Nzambe na lola apambola bino et tokutana mbala ya sima. Bye.